Bonjour. Tout est inherbé. Pour ça teste à corona. Ceux qui et ça les sortent, pour ça teste à corona. Hey, yaya. Tinda monta qui nous le résultat. Comme écate pour voir au Congo, bah au tinda na kingakati quarantaine. Toujours qui est inherbé. Pour ça teste à corona. J'espère que vous a malam. Dites au comme le transport. Dans les quantités. À toutes. Nyon surtout on a kuta na ngo ya bio na ndila ma yo yebisa bien. Bye bye. Et me voici la carte de saut des moutons. Saut des moutons, des moutons. Voilà, échangeur délimité centre-ville, stade des Martyrs. De l'autre côté, Kingabo centre-ville. Et énervé. C'est bon. Ok. Et puis il faut côté ici en et côté na kati. Oui. Bon ça la bon, on va commencer à la tenir crépsage. Les bandes en tout cas. Vous êtes banda. Oui, banda kala. Les gens qui avancent, hein. C'est du coup l'année passée. 100 $ par personne. C'est des millions. Oh, c'est déjà 30 $, 100 $. Pourquoi bandana na zamu aussi, on bandana mobile. Oh, mais non. C'est l'homme le chef de la famille. S'il n'a test à corona, mais oui. Ok. Oh. Bandeko. Bonjour. Je vais juste na inherbé. Pour nous ça test à corona. Ba obe ba sala ki ba ko ba test na bango. Mama esoki sogia bio. Mama mo na kati kuna lobi nani azana corona. Nani nzoto makasi boy. Alobi nani? Nani ana corona? Babi mama. Soki pete metozo bandela. Abingana ana corona te. Nzoto makasi boy. Donc ba corona type ya chef lidi. Oyo. Oizaka. Mutara malade masomi yebate. Mama lobi nani? Nani azana malade? Nani? Ngamna nzoto makasi boy na tingani boy. Na yenga mungu lobi mama. Eza ya stock na stock. Bamisusu bazozala ala boni. Bamisusu bazozala na bango sava. Bamisusu kutoko yeba tate donc corona ya nini ya bluetooth. Neti ya chef lidi. Mama boko ndi. Mama eza problème te mama to bandela te. Mais pona roloba o basalela ki biso na aéroport to komaki yanga ebimaki négatif. Même oya Suède ezalaki négatif. Avant de recommencer le travail, quand j'étais atteint, et la qui ça qui après batnini, bon, pour faire dans l'anda, ouais, moi bah qui ça me tient, bah pesa qui wana, et la qui ça qui négatif. Donc voilà, maman beaucoup lima. Alors bi yé azana corona te. Yé aza na corona te. Donc voilà, bande ko songi ya bio kaka boye. To tambola bio na bio. Ojo ko bimana nini ona inherbé na seki
mais na kati ya masque moi koseka bien eza te nalobi te nakoti ye nakoti yo voilà bandeko kitoko wana songisongi onka boya biyo nzela inerbe ezokotisa mbongo na façon moko bowana likanisa te $30 par tête. Imaginez-vous. Depuis toyaki, on a pu attendre qu'on a pour ça la tête ma camion au moins 1 heure de temps. Et il y a les gens qui arrivent, bazoya, à tout moment bazoya. Oh, comme il y a un téléphone, na olati que na sala sport, na okota eka awa. Ceux qui n'ont moi ça bêta été na vie, lelo, oh bêta. Voilà bandi kongai. Comme aux Rwanda, au moins embouteillage, et c'est bandi. Parce que ça va embouteillage par où Azoftia nzela akewa. Bandi na yango yo atiki yango kaka boye. Bata voiture baleki na bata makolo na nini na pressé. Soki bakenda papa. Nzela yango wana ti kotala pieton bakoma kotela biso kaka boye nazokanisa pona ntango akabila le père azonga lobeta voiture parce que les gens on dirait voilà bandeko soki botulinga toza wapi nayebi te me nayebi te toa na vie ok c'est pas mal j'arrive on part non je viens juste après yango limutombo yo utaka mbuzima yo lekali mbama poto Kishasa yango kilibani Kishasa yango utaka kaka mbuzima imbala moko lekali poto na filmele na la kisa opo senga kinga la champion filmelenga à tout à l'heure embouteillage en pleine route à Baluki baonye sozo ya kuna fibozela moni embouteillage Kishasa yango so moni siko wana pe botele mi mais ceux qui chauffeur nyonso ande ko respecter bande na ye non bato mituka na Kishasa baza presse koleka bato makolo na baka moto Bonjour bandeko. Soki na ndako après journée moulayi ya course touti na inervé. Tokende kosala un test ya Covid. Pona ko déplacer na c'est où pona ko déplacer na l'intérieur. Ah on a kini. Faut ça la test à Covid. Oh on a besoin au kende au matadi ki au boy. Au matate sans test à Covid et puis Covid on a test en ils a $30. Donc dans 24 heures bon pesa yo comme résultat. Donc il y a une maman la bande na ndeko loba maman zondi mateka zana corona. Maman lobi ye moko amati moto. Na enzoto makasi wapi corona yango, wapi corona, wapi maladie. Donc selon elle, elle devait être à l'agonie. Mais maladie yango ezali là-bas, il n'y a pas la lumière. Ok, je crois que... Bazo bengana na salon bandeko na ngai. Bazo bengana na salon. Donc c'est un peu ça bandeko. Suite yango wana, mama bakangie na maladie eza nini? Aboyi na yeke azala maladie. Donc voilà. De là les deux avec un peu moins ça va. To koma ki na biso na air ya bien, na lié, na pemsi mu Congo mukie. Tout à la théâtre, à Hollywood, il y a des Nigériens.
et puis na biki te na salela bino suite maman na biso aboko ndimaki azana covid donc énervé ezokotisa mbongo moko ya kosakana te vous avez pas l'idée donc bazokotisa vraiment mbongo na ndenge ya kosakana te. Voilà bandeko, c'était ça. Aimer, partager, kozanga surtout ko s'abonner te pour na okende na intérieur ya Congo. Il faut ça la nini, il faut ça la test ya Covid sans yango okomata na avion te. Et puis ceux qui ont sali test okende kozwa yango te tinda bakende kozwa bona kaya faut pas ba bakangi na quarantaine bakobwa koso na kinga kati sidi wapi. Donc c'est un peu ça. Nalingi bino na trop, je suis tellement fatiguée, cassée. Yango wana. Tokutani balasima, c'était la vôtre, la femme a pesé cascade. Depuis Kinshasa, bye bye.